ametaka ba cortège na bango wana tobenga ba Congolais biso ka étranger to ba le kala mi tuka la bango ba ta bazo ba wana ba kende na biso ko souffrir ata likanisi bo ata mabanga ata zinga basaka na mutiki donc mboka na biso ba diriger population lokola ke twana mokonzi ya mboka te oyo sosa mboka ye moko asala mwaye ya keno aluka bato ya motema oyo bayebi komemisa Kongo asalela nano biso nzelo ata mbeko kolingaka presque facible jusqu'à cette mairie. Le problème est nini ezali suivi ntango osali nzela efe suivi ezala soki suivi ezali te négligence par rapport à biso moko mpe population tomili ebeti tozobwaka bafulu banini ozomonaka nzela ezobeba. Bon, je vais le dire le putain ma bête et ça lui déjà une année 6 mois tout qui va descendre. Donc une année 6 mois voilà. Est-ce que la Konzamboka si la bête tout battre la situation de là les amis les bébés. Attends monsieur le monde tu dis comment ça moi le me prête. Donc tu as la place notre télé ma boulou ma mali tout donc je vais faire. Donc tout ça on va dire moi de difficulté fort. Au plus c'est que ma boulou ma Konzamboka va les danser là-haut. La réaction comme on va savoir. Ça les rappelle c'est là. On est à la cortège na bango wana tobenga ba Congolais biso ka étranger. To ba le kala mi tuka la bango ba ta bazo ba wana ba kende na biso ko souffrir. Ata likanisi bo ata mabanga ata zinga basaka na mutiki. Donc les midi na les midi. Deko, oui que ba précisément tout ça na rond-point yolo médical na yolo médical na rond-point yolo médical wana tout ça. Mais tu vois si le gouverneur a dit pour inaugurer en fait ici qu'on passe par ton qui déjà mais certaines brevettes maman rebelle quand on c'est trop dit va modifier qui va faire ses salariés en bébé va modifier qui non le pas ça si ça finit ça va si ça été la ticket va trouver pas son sous la salarié et humanité et même les sous donc faut pas ça ça va on donner c'est mieux on va on même éliminer le gouvernement on va ça ça va aller et là ma qui va ça va quoi ça sous la lettre on ça c'est un ça donc ils ont souffrir la casse dans là donc en effet on est là parce que ça boule bani ça nzela na ezala non te pona bono nzela ça demande que son boule bani nzela osala donc ba risque pe ezala risque ya casse donc après ça nzela dans la bande mort ya aller et nous tout de côté ça signé point ni ezala to tiara na bande mort bande aller on wala kwa bakomozo na retour pour nzela ya retour ezatu donc nzela za problème makasi c'est papa moi message muke to lancer na ba autorité bazo na ndela ni ko na nzela bon message faut ça là on se met des attends la lobby la vie si on ça la moto mais que le bar après comme là-bas on te dit que le moment où c'est sur là comme si pas chauffeur donc tout ça la difficulté manzela malamu ezate donc les autres ma vraiment on a comme c'est la mon message ah bon c'est là ma boulou là bango ba chamba béton de moto parce que et ça bien makasi merci beaucoup c'est tout le monde les amis tellement que tant on dirait qu'on fait kuna na ngambo kuna ba nyonso ba ndiko uta victoire o bazo uta c'est un raf faut pas ya sans ni que yomeni tellement que nzele kufi côté droite totikali côté moko ya gauche o ba tuka uta ka bongolo ba 7e faut ba tu ya bongolo avant pas na 7e ba kota kaka sans ni pona ni pona nzele kufi ba bazo souffrir là ba remorque oui to ça ka sans ni calculer remorque moulin ya remorque tant besoin ya sans ni ba 7 sans ni ba jeep ya bato balingana ko batela mituka na bango ba accident awa na triangle lao OK moya ko lebeza te mais ba bisu so ngenzela ngo ba uté ko renover ngo kala mingi te ba renouveler côté station mais côté batika ka ba monet que madame eza malamu mais banda to malowaka asalisa nzela oyo bota la terre jaune wana elingaki bazala baboma ti côté triangle baboyi kosala ti kuna basali parti wana mpo bamonaki libulu esalami wana mais nsima ya libulu wana eyekolakisa lisusu côté ya triangle awa il faut que basala yango ti na suka ya station mpo mabele eza toma lowaka moto azalaki chargé tour ya kabila fils kabila fils
siko depuis nzela ngo bakonzi baleka fait ke ba kotala bakonzi bazoleka tellement que la minute boye pour nos images bota la jeep ya la police est-ce que elle a mis la ndenge tendaka bayesa signé bayesa ala jeep non ya la police bino botu ko yao heureusement que boye moi retard mo pe bolinga bota la na elle mis la ndenge zoya donc bon ça fini sans signer pas toujours souffrir tokoloba teke mokonzi ya mboka nde aza mabe bato baza baproche na ye nde baza mabe tellement ke ye aza na volonté ya kosala epa na biso batiaka lisese moko ke mosapi moko esokolaka elongi te mpona nini tellement ke ye moko mokonzi ere akendaka na nemba na po ya nemba oyo basoda basalaka entre nemba ngaba bato nyonso balobi ezalaki likambo ya premier ministre ezalaki likambo ya premier ministre jamais ye na makambo ya mike boye aya akendaka na so de moto ya de bonhomme bato basepela mpo eza eloko moko nanu tomona te na mboka emaki esalami place ya mai eza te babimisi mpo ya likolo ifo ke eza neti likambo ya sika mais makambo neti ya misalaki te oyo burugumestre aye kotia burugumestre ya kalamu mpona konia mbongo ya bajeto ya moto mbongo oyo ya jeto ya moto ezokende pa na bato me tala na mosala moke fo batumisa kaka mokonzi ya mboka aza mpe mutu aza ye moko te banabi teke ye nde aza président baprésident bazalaka mibale te me aza président me aza na baproche aboti mpe bana mpo yo ndenge oza boye fo obota ntango oboti bana lelo osali te bana bakosalisa yo me tala nano bana bazosalisa te nayebi te gouverneur ya sika ye ebele bazoloba ke aza kinwa te me kopesa mosala ya gouverneur nzambe ye moko me tokopesa nzambe ye moko te me nzambe asa apesi biso fo biso tosala nayebi te soki boza na motuna mosusu ya kotunanga tozosouffrir mpona sansi ningi nayebi te na mbula etikana ya mwa po tokota na mbula tokozala te na nzela oyo eza ville ekomi totanga moke katanga kaka lubumbashi nzela kaka o propriétaire eza kaka lubumbashi kaka lubumbashi capital papa ya lubumbashi mama ya lubumbashi tobanda kolobela kaka lubumbashi siko papa message ni opesa bakonzi ya mboka mpona nzela ole message nga nazopesa bakonzi ya mboka bayoka biso mawa na oyo tozosouffrir tozoyoka kaka na RTNC ata na top Congo so balingi bapesa information tokomi na autant de milliards na banque tokomi na autant de milliards kasi milliards wana biso peuple congolais tozolia yango te mosala kosala biso yango oyo po toluka mike na biso oyo kokanga biso na la police eleki tracasserie eleki likoloka ya banzela oyo bazosala yango te donc cause mpe ya tracasserie banzela pasi boesika otelema te mwai ya kotelema eza te bisika nyonso tozotelema kaka parking eza te parking ekoya ndeni nzela etongami malamu te parking ekoya ndeni difficulté toza nango mama tozolobaki ezowuta bakonzi ya mboka parce que bakonzi ya mboka basalela biso banzela bien te tomona mbongo mokonzi ya mboka azodepasse en tant que population azonyokama na nzala toya komona lisusu ntina banzela lisusu tolela nzala tolela te na nzela me nzela wana mokonzi ya mboka azodepasse bongo me tomona nzela basalela biso eza nzela ya malonga te toza na difficulté awa ya nzela oyo ya mabe makasi ntina bamini donc epesa biso mpasi tomona ke mosala ezosalema na mboka na biso te mboka na biso badirige population lokola yake towana mokonzi ya mboka te mais d'ailleurs tozosenga bino bajournaliste ndenge nolekeli nzela oyo mokonzi ya mboka ayokako message oyo atalako nzela ya bongolo c'est-à-dire que nzela wana ebandi kobeba tokende ti jusqu'à point wana ye asalaki wana soki atalaki te bandako ya bato nyonso ezindana na mai ekosala mama na libulu eske libulu wana ndenge ezosalema bongo après ça baya koyebisa biso ke ba 5 millions en tant que libulu eza moke bazotala eyekendaka monene eyekoma monene eske tokende wapi biso tokomi na bawumbu ya nzela me mbongo nyonso ya mboka ezokendaka nzela
mais biso population tolalaka na nzala finalement soki ndenge eza boye mokonzi ya mboka atala likambo oyo après ça nazoyebise na monoko ya mboka na biso atala utumwambileni ikala yika yotangile mwana wa mwena kasai musanga ntete uruwamba chini ufone nzala lelu teto balobo tukadi bantu mafatuta bahenda bienvenue kotelele pouvoir to chini bakutu leji ntuni pouvoir nchini bambila kwetu ni kuchino kuikala wenu wa muna mwako tejikana ikala ye umabito mwikala kuchino lala nizala batututa batunyenganya oto mwishile uju wamba chini na kukumweto wabalubanyi wabeni. Merci beaucoup journaliste. Nai na kolelewa na kotamiawa na kolela bondoni donc velo tozo bati bato chef de chef na biso azotinde la biso bato bato basala musala ngopela ko epata libela to to bakaka osofri ala ndela nde eza boye mai nde nekedi esiko bane na bato des années na nde ezakata basala rabu pas même une année au monnaie baby pas même 2 ans et baby tu pas raté basala ka nini faut ki babongisa ka ngondeni wa siko bato babongisa ni basala ka musala malamu musala bato bako sala musala mais ce qui que chef du président administration de la ville il faut que sala musala mais ce qui moni de non ba ko so mbongo ba fait tata ba pesa ba mbongo ba sala na montagne de bureau de solidarité là on est pesa bango réalité to pesa nde ba ba zali ko bango nde ba sala musala malamu ce qui que te yo sala nzala omoni que te sele lo kwa kolia o lieu otendité c'est ça que on va bisambo ko to na mabia ko fanda ki sikoyo ba kata mbongo mais c'est ya bien mais bino ko kata so na ba sala pe musala malamu exact bango wana nde ba ti ka fait la substance et moi chez Sambora yemoko asala mwaye akeno aluka bato ya motema oyo bayebi kobomisa Kongo basala ya nani biso nzelo ata beto kolingaka presque fabrique jusqu'à 7e minute beto yango na yango wana nde tokopela mpona nzelo il faut on ane presque basa beto basa fale balongola prince batika nde biso beton kobandaka presque fabrique jusqu'à besoin à 7e minute wana nde tokopela bamba te nde bazokata batie beto awa batie bidron tokopema na biso te na nzela oyo. Merci beaucoup. Siko ba risque mingi okutana na mingi na nzela oyo. Donc ba risque mpona batida na nzela bato bazozoka na mayi makasi ezaka so moto akweyika bene ata likolo moto soki na 3 pinel omona bapota nzoto mobimba mabango bacawa batia mabango ebele batie mabanga na se donc soki okweyika kokobinga mobimba te sala ezo otata batongata etata 10 peng 5 peng siko nyonso wana elukela bato makambo mosusu parce que moto akozala na ta na ye ya tete asalela mosala na ndenge alingi akende pale na ye aya wana na hôpital mbongo akufala wana président na biso akanisa mpona wakolisa biso bakonzi mpe mboka baleka nzela oyo pitu bakonzi ya mboka nde nzela ya bango minene yango balekaka bagénéral badepute balekaka na baye balekaka chaque jour omovanda na butu omoni bato baleka badepute na babituka droite elekotaka na mai atuna mpe na nzela lisusu moshete okokota wati ekotaka na mai wana ayebobomisa biso nzela exactement bokota mpe na mai wana okozwa susi bobomisa biso nzela aza ni pas roulage ni pas PCR. Alors problème yango eza kaka soutien ya chef de l'état ndenge alobaki kaka tosima ye namoni awa embouteillage esama chaque jour oui naza volontaire surtout nzela oyo depuis bébé c'est bakonza mboka esi bayeba ta la situation pour le moment tomona te eloko moko esalami eza te lete toyoba boye eloko moko esalami eza te parce que d'abord nzela oyo ndenge esalamaki mpena bien te voilà ebebi lisusu donc tozokoba awa eza na d'abord marque ya biso moko ovdp mpe aya osala chaque moment banzela mpe bakaka parti ya batelase bakani mai soki arrive etondi mai wana ntango ekomata likolo eye na makadame ebebi
Donc, quand on a le problème est qu'ils suivi. Quand on s'est dit, il faut suivre ça. Il faut suivre ça, il y a une négligence. Par rapport à la population, il y a des petits. Il y a des par rapport à la donc, population peut être que la part, il y a responsabilité à Djela, nous les gens. Ok, c'est le message qu'on a enseigné, on va continuer à côté là. On va continuer à faire les mini. Nazalia, en tout cas, Naza bénévole, on va le baka. Naza aussi, on a besoin de la Bible embouteillage. Donc, chaque Congo, pour connaître, Naza a de façon d'embouteillage et le roi. Alors, Naza c'est la Bakonzamboka. Et que le souma vraiment, même à ma bana, pas ma bacha. Parce que c'est au talibien, moi c'est ça qu'on dit. Moi c'est ça qu'on dit. Il y a un autre parce que ma condiamboka, ma condition en général, ma condiamboka de façon de bailler au tel là, rapidement parce que ma bouli venait de me ma casse. En tout cas, ils ont la danger. Ils ont peut-être des dégâts à ma casse et ça la mawa. Il y a des bandiers en tout cas danger. C'est les années, les pauvres, ils ont très bien et Katana. À 100%, donc, ils ont 5% étiqual. Ils ont dit, ils ont Katana. Pour laisser la bas au Jamboka, parce que c'est le groupe principal de Molo. Il y a un laisser un endroit parce que c'est un bon jeu, maman, il m'était. Alors, les autres, c'est un moko, Fati Beton, les Naïbika, ma soeur, on est au Téniel. Il faut que les Simanaïs, la nuit, la coupe à la main, il a fait un télo. Mais la nuit, la coupe à la Fati Beton. Et donc, on a fait parce qu'il y a un bouteille ici. Quelque part, le Sénégal, bonne fois, on continue à faire ça. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup.